siko nenga lobai na voice c'est pas makwakala kuna eza pe ya solo po ute ko bala coquette eza vrai yende Oui. na biso Non, bah, je vais non. donc akosima mwana nyoso Maman, mon toit est le bouton. Non, makambo. Non, mon toit bien, il y a pas mal de chocolat. Mon toit est bien. Vous avez une télé en zone normale. Pas mon toit, voilà comment on a qui soit qui n'a. Il faut se faire là. Quand on kanganga na kisi ya Makambo kisope alobaki yango na émission. Voilà. Mais ce qui m'a écouté, on a bien. on a comprendre bota za suna bolingo Rita te bota linga coquette donc bandi beau vent na ya sikana coquette a confirmer biso que a confirmer nga kutu que ye moko nda posta ki ba photo ya ye na coquette na statut na ye ya face ya WhatsApp et puis na Snapchat na ye donc mobile soit comme poster mbanda ça confirme que tu n'es plus dans son cœur. En fait, déjà, tout ça l'émission dans la dame, je l'ai qui déjà a confirmé biso quand même que yena bote bakabwana te. Mais mobali so akomi ko wanga na mwasi na ye. Koloba ke to kabwana ya pas l'amour. Donc aboya ye avant mwasi na ye. Te que moi ça évité. Donc bote aboya déjà Rita. Bote aza amoureux ya coquette. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote bandeko balandi ya Sarato la télévision, bandeko balandi ya Top Media télévision, boye malamu na émission Nabino, le code de bonne conduite, émission Oyo Biso Tosa et la Cabino Awa, dans le souci toujours de vous informer, dans le souci on met la bino makambo bino bolingaka mingi mosala et bengi biso biso pena to travaillera tous les jours hein? Donc lundi ti samedi et mon peu de comati dimanche donc to travaillera chaque jour c'est justement c'est pour vous dire que biso pena to bosaka quoi donc to kontaka na babiloko photo créer le mot photo ça non nous ici c'est les analyses et de construire nazali sous na SNO lelo to koyambela bino beauté image parce que biso to kena bongo donc ça dit erto zui pena information matière et comme les biso to komo luka place ni photo zo information na source to kena na source to yambaki bomonaki to utaki yamba makwakala muto yaki na ba voice toluki moyeto ke au-delà pour aller vérifier si réellement makambo makwakala dans le baki donc c'est vrai bozwaki maman Rita alors pour na koluka ko kende au-delà de tout Sarato là a memeli bino lisusu beauté image dans le souci toujours il y a ko pesa conseil na makambo yo bino bayo peut-être bozo ko traverser ba moment oyo mais na ko senga na bon des livres derrière la caméra na assistance il y a botuale au fongola biso plateau to luka moyen to na pesa mona mboka Sarato la maloba to luka moyen to banda analyse na biso malembe na kanisi bongo bomoni la tola tozalaki ka na plateau au kana même bilamba bo comprendre biso des fois ko se changer tozo ko kali sous te pour matière les ont les tellement belé ça fait ça la tola est bonne là pas ouais est bonne bien quand Deni Hans t'es bon Hans c'est mon frère. Le président Hans Luzolo c'est mon frère. Le président Hans Luzolo c'est mon frère. T'as dit libo et Kubabo. Eh maman, na sala self défense, na vraiment mobali. Oh yozo betango na kidiba. Qui passe? Eh maman. Eh t'as dit. C'est na sala self. Moi c'est pas le problème hein. Na sala self défense. Té Sarah, depuis ma naissance. Non na beta moi. Na ba makangu no alo beta. Na ataba onyoso. Na ba makangu no onyoso beta ba moti. Na noté. Et puis je ne ferai jamais toucher une femme pour une autre. En fait, c'est pas pour confirmer. On a confirmé qu'il n'a pas de moi. Moi, tellement je m'énerve vite. Consigne dans la case, Monica na siliki, kosi manga nine lamba ko poussa na te. Ou soit Monica na longwe na nga tika na longwa.
Parce que moi, lorsque je m'énerve, nayoka à monter. Nayoka à voir, tu n'as assez. Même ma maman prie beaucoup d'eau pour moi. T'es mon yo comme moi, c'est. Si je m'énerve, c'est à moi un peu compliqué. T'es mon yo comme moi, c'est à la bon. Mais la femme au moins, la femme d'air, non mais elle a été tirée par le code, elle mérite d'être protégée, aimée. Je peux pas. Moi c'était. D'ailleurs, voilà, c'est impossible. Bote na balandia tadingala pa balandia Top Vision télévision. Top Média. Top Média télévision na balandia Saratola TV. Na lingi bino mingi ba meilleur fan du monde na pesi bino. Le meilleur fan du monde. Bino nyoso na linga bino président bébé la présidente maman Nathalie, général KS Dalia Onyema, Eliezer Kanu, Sarah Abouele Makiala Kumba. Fatou Dukanti, Sol ya Bambemba la fille à papa, Angelos Karwan, Debo Bouchab officiel, Célia Kike, la Rose Bonga, Edwige Kalala, Pamela Kabeawetu, Papa Edi MK, en tout cas, Bino Nyos, tout na linga, Bino Mingi, Bambote na Bino. Moi ça pembe wana au bois de Jenny Beta l'industriel, moi ça pembe Tata po FAP4 nazo kokote. Beau frère na biso. Kangana no tata po ndambo po tata po makambo akomo sala eleki kangana no tata po ndambo ape manano mama po na pesi bambote sika zali mama po azongeli kongosa mama po na pesi yo bambote na pesi azongeli kongosa na pesi bambote en tout cas na pesi mbote na batu nyonso. Voilà, tata po FAP4, babi beau frère na biso kangana tata po ndambo apema. En tout cas, bambote na bino nyos tout ba anonyme ya chaîne nanga et puis bâtissage ya qualité kitoko ezali pa Saratola pour passer ba commande na bino, pour hésiter te bozala servi. Peu importe ya mboka oyo ozali grande poste na biso déjà comment ça là. Peut-être bino boza au courant te ngati da biloko aux États-Unis, bambisi, babilo nyos tout. Alors so pe boana ba agence na bino o boyebi toko ça la bino pe transfert ya ba produit nyonso bozo commander chez Saratola na facilité. Alors maloba mboka yo etani. Merci beaucoup Saratola nga longola chapeau. Fino longola chapeau parce que je vais dédicacer papa Jean-Pascal Leka. Papa Jean-Pascal Leka avec maman Bijon Ketani. Nangam à Belgique Bongo. Je vous aime beaucoup mes parents adoptifs. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noël Mavaka Lanzinga, mis le respect la Cour suprême Yépé a adopté Tadinga Lapa, Talabanzela na Lekaka. Un grand merci à maman Déborah Lubanda, Kilo ma mère à Calgary, c'est-à-dire ainsi dit, ainsi fait. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Tout doucement, on va arriver, maman Yvette Mbangu Nzambe. À ça la grâce, Nabino Baïnion sur Bokolanda émission, oh, on a bisika de Zomé Bino, Tadinga la fin, Azosa toujours Moussala. Est-ce que, ma soeur, est-ce que depuis la Belgique, Sarah Kianza, na Yepsa Kiot, Libanga Fo, Katuko Bianza, Siara, Lumba Lumba, je vous aime beaucoup. Boyende to banda émission Nabiso, Chapeau Nanga et Zongi, Saratola. Osala Moussala Makasi, maman. Beaucoup de personnes, bah, mon à télévision, mais oh, on a tu travailles beaucoup parce que déjà, ozwaki makwakala olongwe pa makwakala ozwi mwasi nyonso na ozokeneka ozoconseiller olongwe pa mwasi oke pa mobali ozokende oconseiller tout ça intérêt na yo pena na kati ezala nini par rapport ya tout ce que les gens disent na baetando ekeke Saratola toujours derrière le base intérêt na nga liboso eza matière. OK. Voilà, son ania, on a mis hypocrite. Okay. Intérêt liboso parce qu'il n'y a rien pour rien. Okay. Intérêt liboso c'est la matière. Intérêt mi balé c'est la paix. Okay. Moi je regrette beaucoup. Na bateau batala rabiso. Mais baya kambangu na ba problème na ba on média. O nga mutu média no salate. Nga sarane na vanja. Na ko sala kate. Kena na problème na nga mo na ina mbangu na média eza problème privé na nga ya famille na nga ya problème privé ba problème na nga na mbani na nga na ina na média na sala kate. Mais bandeko batala rabiso ba na facilité wana ya royana na ba on média. Hors réseaux sociaux, tout y a solution. Solution mon côté. Tout soit cas matière, mutuna mutabando sala ba analyse selon cerveau nae et à la fin famille mobimbe koti miniature bana et tout consort. Alors na lukaki moyen ya koyoka na sala émission loka bande ronyos touté. Na za la porter contre té parce que nga na massa coquette té. Na za master beauté té.
na master Rita te mais lokola humain nayoka tous les 3 mato inasani nasala analyse voyango ba mokonzi aliaka nyama lito imoko te. Voilà, c'est que ici je vais signaler, ne venons pas tout simplement pour insulter le genre. Hein? Ndako yo nano lalité oye ba te place ni donc maitangaka. Comprenez? Yo lorsque yo ero sololi na beauté image ero sololi na ye yo ki nini peut comprendre ni katina. En fait, baso ko c'est les makambu ou bien za makambu beauté. Déjà tout ça l'émission na la dame je l'ai qui déjà a confirmé biso quand même que yena beauté bakabwana te. Mais mobali so akomi ko wanga na mwasi na ye koloba ke to kabwana ya pas l'amour. Donc aboya ye avant mwasi na ye. Te que moi ça évité. Donc beauté aboya déjà Rita. Beauté aza amoureux ya coquette. Onga na yokaki ndenge tosola ki lora mikolo ndenge azo expliquer nga na tuni yo awangani na tuni yo awanga na bosani kutu question na fallait na tout lango Rita. Abike parce que beauté ebisenga kutu Rita benga ki asengi ba pardon à retirer biloko wana nyonso. Donc nazaki na posa pe ya koyoka bango bazala na pe ya ça l'émission te ye pas ça l'émission te enfin moi ndamba conversation na yoka ki epe na olinga pe na balonsango parce que na kosa l'interprétariat baloba bongo ezala nango kati na meilleur moko odutaka ezala donc yaka nango interprétariat na kosa l'interprétariat mais eza kitoko te na matière ya réseaux sociaux. OK. Et koko mape naza pour beauté. Tant mieux toyoka beauté biso na yo to meka pe ko sala analyse mais on nga na comprendre beauté za suna bolingo Rita te beauté linga coquette donc bandi beau vent na ya sikana coquette a confirmer biso que a confirmer nga kutu que ye moko nda posta ki ba photo ya ye na coquette na statut na ya face ya WhatsApp et puis na Snapchat na ye. Donc mobile soit comme posté mbanda. Ça confirme que tu n'es plus dans son cœur. Est-ce que c'était pour nous la rite passi ou bien il y a kotumbo la rite? Mais ce n'était pas important, c'est pas la maturité. Hein, beauté, osa moins âgé, osa lekinanga. Lekinanga, aza yana. Te aza leki, ana ba 26 ans. Aza leki, aza 26 ans, aza pour. Non, lobby nani. Makoka la loba qui a 26 ans. Non, makoka la lobby aza mona 86. Yo zaka mona 86. Yo lingina na bimisa mamuna yo. Aza ya na yo. Retiré nano. Benga ya beauté. Nzambi wani ka. Tu sais moi, tout ce que je fais ici na micro. Comment net au gagner? Yo gagnaka yo bena maman omoni sur 100 au monet ko gagner te yo ndo gagner nga gagner na ngate nga bena na poli bena ko mela ngote te non eza na boyi pona pesa batu misusu munoko yo fungwa mapo baloba na boyi na ngate maman te mema kwa kala la pa ya koloba o amona 86 ans na 26 ans aloba ki 26 ans aloba ki Rit azana bana ya ba 24 26 ans ah Rit nde bana 26 ans na landaka nyonso de près ah bota zamona 86 ah OK azaya toko bongsaka place na toleki na biso kadina pesa ajnanga Sarah nalobi oko bongsaka place wana to continuer et ça m'a bête na fingi nani nalobi nini ya mabe oui que sopinga maman Nathalie nalobi nini ya mabe président bébé nalobi nini ya mabe bon beauté image azaya 86 am konanga voilà apa mkonanga ya musika ya na yo ya musika pe do ye abotami ngulumi atamboli yo ngana na botami nando botami te aya abnda ya. Donc c'est mon frère, donc on a compris bien tes âge à 26 ans, ils ont des bannes ya Rita, OK. Pona yo kansaki ke yo za ya. Nga kanze na za ya. Or ozaleki. Azaleki ya beauté na retiré. Elo nyango mona wele ibo.
Ah, bon, je suis très heureux aujourd'hui. Hein. Nacha voice wana. Maman. Na supprima te. Sarah. Ta debi ke na supprima te. Est-ce que oyebi ke ozolo makambo moya mutu? Te oyebi pe ke na supprima te. Pona mondi o mata mapeka, o mo net o gagner, ozo seko, oza na sengo. Nacha. Sarah. Tu sais, il y a des choses qu'il faut comprendre. Donc si elle a même boy, eza que pour comprendre, pour basse te comprendre. Merci beaucoup Sarah. Mais beauté a sali ma bé hein. Master nanga bena sali ma bé. Mais tout ça ni. Donc beauté. Aza déjà mukolo c'est qu'il faut ça mature. Parce que so une petite sœur na yo, naza mature, c'est que yo faut ça un homme mature. Parce que l'homme c'est le cerveau de la femme. Oza cerveau ya moi si, yoza il faut ça papa oyo akwankadrer yango moni baloba mobala na acheter parce que mobala tikala ka mobala. Même Brian papa na ya aprenaka que tu es un homme ata so ba ndo swana na adasa po mo ba swana ka. C'est incompréhension côté on a dit babendi pembeni, il faut pas discuter avec les femmes. La femme reste la femme. Ce sont des personnes à protéger. Ate akaye pena ke kolandara bana basi te, bana basi balobara trop. So landi bango okoma lokola bango donc ba préparera déjà à la mobile à la mature aeba comportement seconde nature na biso basi ndenzamba kela biso toza bongo. Vous comprendre. Alors, ce n'était pas important ce qu'on rompa qui relation na Rita. Est-ce que quand la minute où on a un changement de statut, tout ça là, mais tu savais que aux ça là, et qu'au-tinda mutu, aya na ngope na réseaux sociaux, na c'est à passer. Ils a kutumbo la mutu pota moko boye, otam suyo boye aboyo nanti. Po na bolingo tadi couple moko te baboyana ke ya d'accord et pas d'accord tout kabwani. Moko azaka d'accord moko azala toujours na posa ya kokabwana. Soki yo zaki d'accord ke bokabwana parce que lingi sur Rit te. Yeba na kota Rit azaki nanu na bolingo na yo. Mais il fallait laisser le temps. Autant. Voilà. Fallait qu'on soit quand même temps to ebi ko zapena coquette mais gérer nanu yango parce que pour na respecter ya bébé wana wa mwana wana zana bébé abotamaki. Oui, que après le temps, malin beti, il peut aussi chemin il peut officialiser bolingo na ona coquette. Donc c'était pas le moment, ce n'était pas aussi important. Au jouer na sagesse, tout ça les maturité et voilà les conséquences sont réelles et il y a sur la raison. Il y a moi Sarah na olingana baksawana parce que aujourd'hui coquette c'est une sœur à moi où on se parle très bien, je de bonnes relations naïe, je respecte au moins de quoi na moi aussi. Est-ce que aussi mon frère Beauté Image, lorsque vous avez publié les photos de coquettes, je vis une photo où Aza na robe de nuit, Yoza na singlé, na ba position oyo ezali dignité. Ah? Si vous yo kagelo. Ko sala commentaire na makambo na ngati. Ko kagelo. Oh. Nalobika kosala commentaire na mamunanga te, laisse-moi finir. Bon yebi ko chatte. Ezali vraiment na position bazale la ki eza ko chatte te. Eza position moko ya faiblesse alors. Ba Michela la ki. Est-ce que vous avez sentimentale. Est-ce qu'il a respecté quand même moi sur donc Yé Azolinga. Est-ce que APC Valère et tout en sachant que Coquette c'est une femme publique, c'est une vedette. Bazali parmi ba comédienne oyo bazala baza respecté bazana ba personnalité bazana ba famille et puis Coquette aussi azali na mwana op lelo akoyi pe kotala réseaux sociaux et puis à part ça il y a des parents motivation ezalaki nini pour prendre photo oyo fandi ndetinga donde nazabuye na grand prêtre mère bauta ko sala to fandi na biso uti ko sala pour commenter ma kamnanga te na fani nanga na grand prêtre mère na lati singlé hier aza na robe de nuit parce que moi je suis trop zoua parce que yeba que parti ya tolo na ya libele awa côté on est dans la moi jaune et coquette ezo monana et puis tu prends ça tu mets ça sur la place. Oh non mais biso nyo yondo za na téléphone eza na téléphone na bon de livre eza na téléphone ya monteur na biso botua le kuna ezali donc eza partout
ce n'est pas le respect de la femme. Si vous pensez que peut-être vous avez fait ça pour faire du mal à Rita, mon frère, au ici na libulu ou peut-être pour na kokundango et vous a facilité. Je sais que Coquette c'est une fille qui est très polie, elle respecte le principe. Mais na héros peut-être elle a eu quand même elle a eu le temps de parler avec vous. Ezali malamuté. Ezana ba position mususu. C'est pas permis ya kokangaka ngope ba photo. Donc c'est comme si c'était déjà que notre kangi pour te republier un jour. Or derrière le sentiment, dans le sentiment, c'est toujours des bateaux bakufaka, c'est toujours des bateaux bazouaka ba problème. Mes frères et sœurs, quand tu sais que moi sinanga azana robe de nuit, azana bikini, azana eloko mobo tozana ndako to na chambre, on n'a pas le droit de toucher au téléphone et de prendre des photos parce que c'est pas eza sécurisant, c'est pas eza garantie parce que jusque là garantie mon côté o eza entre ma sœur Coquette na frère nanga beauté image. Sarato là tokozwa da nchwaka ya matière toyoka ndeko na biso bosola kina endenge nini nanga moko ke eye na moni yango ke ke ni mabe ko nyo na réputation na en tout cas na hésitera te na ya na TikTok peut-être on a raison il moko ok mais siko yona ile yako kabana na bino. Bon, ouais, tu auras après de t'en citer. Mais d'abord déjà, qui m'écoute moi déjà. Mais ceux qui m'écoutent, ils ont contacté Bastien. Qui m'écoute déjà. Il faut contacter Bastien qui m'écoute. Moni, et ça va passer. Moni, le mot quand tu écoutes un mot, tu écoutes pas écouter un mot. ezala nangoka bongo ezala nangoka bongo ke mwasi moko bokabwana déjà amoni yo s'engager côté mususu ekoma naoka ba problème boye ekoma ka ba problème mais soki ezake ekote sukuma na benga po ata babeyanga be batinye na benga mais soki continue na kumelo mena kota diraki voilà parce que aux a une réputation à protéger aux a fait une réputation à protéger pe Coquette aux a fait sous na musala à protéger payer parce que la maman moi voilà en fait il y a des mais pas tant moins ba photo anga arrête ba photo il y a moyen de pas il y a des choses pas mettre so tali bien photo ba ba tela ba ka so lié. omoni ke la fille akosa te alobi abi mutamoni yango ndeko na ye ndatindeli ye bakaptire. Mais pourquoi nano pe ko bloquer ye mwasi oyo ozalaki na ye mwasi mwana na kati akobe mwana osa fièvre pourquoi ko bloquer ye pourquoi bozala na ye ba amité. Donc et puis c'est quoi l'importance ya kozwa ba photo oyo yo na une partie en zoto na yo oza mwasi na yo actuellement de mettre ça dans les réseaux sociaux. Nga moni lo kwa nga sukisa la fille motema. Ezaki est-ce que yo mais apparemment pe boto ndie pas en bolingo ya Rita on dirait au jouer des jeux. Est-ce que oyebi que Marteau Kanela c'était ah ouais et suka wapi na musapi. Est-ce que aujourd'hui tolamsa nia o azalaki ya kolala te to continuer ka olalisa nia wa bato français le baka on réveille pas les chats qui dorment. Donc awa ya confirmer bisoka makambo Rita lobaki mais alobi ke na Rita bakabwana na olukana zongisa Rita te tokoluka ye Rita ko expliquer biso si réellement on était na esenga bi soki bokabwana seke basa asali yo makambo basalaka papa Diego po e arrivaka na lobaki on a début émission na kuna na baki e arrivaka toza basi okoza ozaki na mobali bokabwani après quelque temps bali mwasi mususu jalousie motema pasi wana ezalaka mais sikoyo
soki esalami bongo mobali to mwasi aza mayele bakangaka nini monoko ocomprendre kana musika ke c'est la jalousie moto ekomi kosala nini komanipule yango nayebisaki ye po alobaki na nga ke c'est vrai bakabwana mais tokozongisa Rita foto luka lisusu marita otiaki na statut ya telefone ya WhatsApp ok ntango amonaki yo na mobali kozala asuste bon toutefois aza na kozwa mpe part na ye eswara kaka oninga apote osentir analyse naza mais otravaillaka mwa cerveau ni contre awa pena nayebisi ye même ke oza na réputation ya koprotege oza na réputation ya koprotege coquette oza na réputation mpe ya koprotege mpo aza mama ya mwana et surtout que déjà oza na mwasi mosusu et puis mwasi na yo mpe aza moto ayebani oyoki ya nayebisi nga bina kozwa mpe part na ye eswaka kaka me falaki ase gérer mais soki ezalaka kena lobi boloba ntongo yamoi kamera nango ekoti pokwa ti makambo ebandaka na pokwa namoni bato bakotikoti deya balive aza olandalandalanda otalatala auta isu kobenga na live moko ya esi abengaki leo na ba 14 te lelo susu na 14 abengaki oyo ezaka bwasa musaka moninga ne mwasi eza kobimisa yo lokola oza mobali moko osundolaki ye na mwana nanu sikoyo parce que en fait lemaleke bato bakomante biloko wana baya bato oyo ya bebe bi na ngai na ye te moto atingaka na ye moto ayebi na ye wana congolais mais na moto ayebi yanga na ye so amoni yango asika mpe apianga raison moto ayebi ye ozalinga te oza normal moto balaka mwana kisi soki na ye osepela moto akanganga na kisi makambo ya kisi mpe alobaki yango na émission na kati ozoregete voilà mais soki ekotinga nga na benga o d'accord nokabana problème te mais sikoyo ndenge alobaki na voice epa makwakala kuna eza mpe ya solo mpo outaki kobala coquette eza vrai ye nde service na biso donc akosimaka mwana nyonso mamaka moto ebele lokuta makambo ntango moto abi ya pamela sokola c'est faux et archi faux tala ndenge wabebisela réputation pamela atikala aucun jour aucun jour nasiaka itoi pamela tolinga aucun jour kitoko te mpo ani azolukela o baproblème boye bon tout ezaka zuwa zuwa premièrement eza na oyo ya bafoto oyo bibliaki voilà problème ne donc pure problème na eza bafoto wana amoni yango amoni yango étrange bon nga vraiment essaye na ngai ma libas ipose na misala ntango bola atinaka ye atiaka mpona oyo yango pire elekangaka wa voilà amesana nini nango courage elekala yango oza na mwana mobali soki ouais so ezaka kenan econsidé gouvernement yeba kenan okoti malabima ngamona bene na bengo siko okotima na otulo na lobili akoya lingi parce que mère avec singa pe atanga na nyoko bona ona mère aza mère non bona internet te non kapete la usale mission non kapete o timu to ta voix ça abibi ko juste no bien on sika makasi ouais là c'est vrai donc beta bon total ele nanu ndenge azomemela solution continue ka vraiment ouais les tirs ça les missions pour tous les ans ouais normalement
En tout cas, apparemment lokuta pe ezambe kati ya makambo yango. Mais ce qui est lokuta, toi tu es sans ignorer que Coquette azali na carrière il faut à protéger. Oh, aza obligé parce que c'est ça sa vie. Aujourd'hui si elle est coquette, toko betana ili solo parce que azali na carrière mobo, azali mosala mobo o asalaka o epesa ye lelo o yaza. Si. Je pense pas que Coquette va se permettre à s'exposer et pas ya mobali moko boyo oyo azali mobali na yete. Moi je connais cette fille ndenge na yebi niveau ya mayele na ye na réflexion na ti ba photo donc bima boy, c'est que c'est une chose sérieuse. Mais moi ça va m'étonner comment noko akoki koloba que atikala ko bala Coquette te makambo a Coquette o bazoloba ezali lokuta pendant que yé à se permettre de publier photo il y a Coquette. Pourquoi mais pourquoi chercher à diminuer les femmes? Nous devons assumer, c'est ce qu'elle a dit la fille. Assumons. Moi j'aime Erngane Nazabu na na sali kambu na yé na lobi, c'est moi né na salaki yango. Assumons. Tant exactement il y a koluka susu ko kangate qui est le démon, qui est Dieu. Acceptons que le mal était déjà parti. Et ça, le sujet, il y a présent le Zolo, on a présent Mike la Duchesse. Il y a un respect dans les commentaires. 4 émissions. Tous sur la maramba bien, on continue à faire c'est là nos exemples. Et ça qui bango moko batu bayaki nango na internet sans pour autant pas tenir compte. Il y a makambo yo et kokwa ki koko mais la bango après avoir passé na internet. Et lelo na ba résultat. C'est pareil avec beauté image. Ni tété lui beauté. Ya kozwa ba image ya ye na ndeko nanga Coquette ya kochango na place publique ba analyse o lingaki esalema ata mokiete. Alors sincèrement ba ndeko nanga bosala bokebi. Faisons très attention lorsqu'on aime une femme, on doit prouver ça et on doit protéger cette femme. On n'expose pas sa femme parce que je vais faire du mal à l'autre. Et puis, Keninga t'a dit, place au lobake, ni chaud ni froid. Comment ça? Ce qui touche à ta personnalité et à la personnalité, il y a moi Sinayo. Dans Yende, bah, fingarité, ça l'est bien. Ndé ba critiquer peut Coquette et ça l'est bien. Ndenge pe ba publier photo ya Coquette. Na robe de nuit. Na robe de nuit, on a. Non, kota. Les autres, ça allait bien. Ça n'a pas de sens. Sincèrement. Ça n'a pas de sens. Mon frère, tu as mal réfléchi. Tu as mal réfléchi. Ouais. Tu as mal réfléchi, Noko. Donc, na reconnaître te Noko. Image, na reconnaître te. Na éviter. Mais, on a Luka sous Rita. A expliquer biso parce que. Beauté image, c'est très clair que bakabonara déjà. Moi si jalousie quand des sali. Toye ba quand est-ce que oye na beauté bakabwana ki ezalaki na circonstance nini? Est-ce que ako yamboli susu ça? Te oyambanga. Ngana mutape. On tape. Mais tu travailles dur hein? Oui, bien sûr. Bon de livre, est-ce que tu as kabona ate? Sarah, tu kabona ate lu kamoto. Tozo yena ntome la maille et puis tu continues non après. Totika ko sala batuma be. Mokili o ezaya yote. Merci.